Nyonso bokosala na mama Charlotte pamba bokolonga ete bokolonga nzambe ya mama Charlotte te azana mama Charlotte bokolonga nzambe ya mama Olangi te pe bandimi l'église ya mama Olangi pe peuple nyonso oyo alandaka mama Charlotte. Oyebi kokamisa ngana ndo zaro maba salanga otiko omona bolamu te na vie epanza milisuma mukene ya munene ezalaka te na yo muto zolakela ngana na sada lisumu na likana ngaka le konta yo nde muto wana foot ponga sina bosana oui les passés les bokolonga ata mukete oyo bokoya bino ba oyo bozala na mama Charlotte bino ba oyo bandeko na bino ba proche na bino bayebi mama Charlotte bino ba oyo bozalaka na mama Charlotte bino ba oyo ba proche na bino bazalaka na mama Charlotte bino ba oyo bosambelaka elongo na mama Charlotte bino ba oyo ba proche na bino basambela na mama Charlotte mama ya Karine Mokonzi na Baron bokokoka kokwesa yete bokokoka koselisa dignité na yete bokokoka koselisa valeur na yete pamba te nzambe oyo azali na ye pona tamukete tina paradis. Lelo mambo ekoma bizarre omona va muta yebi yo bovanda na ye bokola na ye bozala ensemble donc ayebi yo bien. Mais quand muto wana nde muto obebi sa réputation na et puis ayebi que ba information ou azo pesa pona eza ba fausses informations mais a préféra pesa ngo ninga eko se renseigner abi na mona rozala na ye parle-moi d'elle comment elle se comporte parle-moi un peu de lui à se comporter ndeni muto ayebi yo mais yende muto obebi sa réputation na yo a changé ma be na malamu na mabe. Alors, bino bato bolinga koyeba ba vie ya bato ya c'est mieux ça la banquette wana yo moko luka oyeba mutu wana lukuzo ba information sûre po ba kotuna oyo lelo bato bakoma obebisa biso ba réputation eza bato to yebani na bango bien eza bato to vivant na bango wana nde ba obebisa réputation ya baninga mais na mutu bino ba oyo nyonso bokosala bozosala ngo te pona Karine Mokonzi na Baron botakaka mama Charlotte pona Karine Mokonzi na Baron te mais botakaka mama Charlotte pona mama Charlotte ye moko pona ora oyo aza nango pona bénédiction oyo aza nango pe lokola azali mama Losambo aza kobangisa bino boza koyokela ye lokunia boza koyokela ye motema pasi me bokolonga ata mokete mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko babolingo nakanisa mingi tango boza kolanda mama Charlotte bazali kofinga ye bazali koyela ye makambo kilikili makambo moko ya lokuta mosusu ya solo mosusu manipule babongoli makambo bazwi motu ya makambo batie na se bazwi makolo batie likolo tango bokotala ngo bolobi nyonso ezali Karine Mokonzi na Baron yende azofingisa mama boye bandeko ezali bongo te bondimelanga mama Charlotte moko oyo aza deja na bajalu na ye me bajalu ango bazala baproche oya ye
pe ba misusu ba fréquentaka ba proche oya ye pe ba misusu bazali kaka na bisika ya sambelaka bisika pe ya sambela to ba proche na bango bazali bisika ya sambelaka to bisika ya sambela ba wana nde bazali contre mama Charlotte baza kosala yango mpona Karine Mokonzi te. Bo rappele malamu soki botali ntina mokola lelo bokomona mama Charlotte soki bosali sondage même na kati ya bazozo boke tuna bazozo nyonso bosalisi bango molongo bolobi bomonaka mama Charlotte ndenge nini négative to mabe malamu to mabe na vie na ye nyonso complet na makambo nyonso bakoloba mpo na ye bato bakoloba na bino positive bakomona ye bien nazoloba na bazozo na bachinois koto te. Pourquoi bakomona mama Charlotte bien? Parce que réellement mama Charlotte azali bien azali pe mama moko béni na nyonso oyo ye moko alobela biso eleka na vie na ye me bisika aza lelo na bana oyo aboti vi bamenaka. En tout cas moto nyonso akolobaki mama oyo azali béni tango ye moko pe azali na kati ya losambo azali na nzela ya nzambe. En tout cas moto nyonso akoloba mama oyo azali béni. Yango wana bandeko tango bomonaka bato baye contre mama Charlotte bamisusu baleki na bemission bakoloba makambo ndenge na ndenge ezalaka kaka uniquement po bazali contre mama Charlotte baza na jaloux ya mama Charlotte bamoni mama Charlotte azali mama moko aresira koleka bango koleka bavi na bango koleka bafamille o bango basala to oyo bamama na bango baboti bango bango baza lokola bana ya mama Charlotte. Bamisusu bazali kaka église bayokelaka mama Charlotte kanda ambition awa mama Olangi na papa Olangi bakufa bazate bamonaka mama Charlotte asambelaka na église ya mama Olangi pe azali ya koyebana mokili mobimba boye mingi oyo penza baza na kati ya église na bango bayokaka pe motema pasi babangaka image ya mama Charlotte ndenge ayebani boye azali bien aimé. Bobo sanate église ya mama Olangi ezalaka mingi en féminin. Alors ezana bato o baza mayele koleka biso baza bazoba te babundaka pete na nzela babangaka mama Charlotte. Donc bakoki kotinda bato bafinga te mais makambo bakoko bimisa na lolenge ya mayele ekotinda bato mosusu bamultiplie yango na bato mosusu bamema yango babongola yango ti ekomelaka biso makambo oyo tozelaki te na internet. Nyonso wana mpona kokitisa mama Charlotte kobebisa dignité na ye. Nzoka moto nyonso azosala bongo ezali pasi na ndenge tu akosala po te abebisa dignité lokumu na position mama Charlotte azali. Pourquoi? Parce que mama Charlotte agardaka dignité na ye na mokola lelo kitoko. Alandaka losambo na ye à la lettre. Asambelaka bisika oya banda tina mokola lelo asanzaka te lelo boye lobi boye azali na nzela ya tout droit. Alors mopepe nyonso ekoya eya na gauche eya na droite eya au milieu ekoningisa ete pamba te ye moko
asimbi nzela na nkolo nzambe oyo abongo asambelaka, nzambe ya mama Charlotte, nzambe ya eglise ya mama Olangi ezali komema ye. Bandeko boye bango bako continue koloba kosangisa la baronne na mama na ye. Elle moko bako take mama ye moko. Me boyeba baza kosala yango pona Karine Mokonzi la baronne te. Banda mama Charlotte abanda koteya esalaka deja pasi. Azala komonana te ezala kokitsa mwa mitema. Tangu aye komonana bazelaki bamona ye aza kotanga soyi. Ezosenga kutu te bamona ye abukanaki makolo. Po ata abukanaki makolo balingai bazala kaka jaloux na ye po kobukana makolo eza handicap mais eza défaut te. Aninga kozala toujours belle, aninga kozala toujours intéressante. Batu balingaki bazala kaka intéressant na ye. Bango balingaki abima atangaka soyi to abima alokotaka matiti ere moko na sifulu wana nde balingaki baloba awawa tokoloba kaka moke me bakotala azotanga soyi bakotala ere moko azolokota matiti na fulu biso tokolonga. Me mama Charlotte kobima bima bonzenga mwasi abetela bango bobu à l'africaine, abetela bango bazin, abendela bango soki, bamoko moko bakweya kao, na basi, na mibali, na bana, na bapapa kao, batali, balobi yeyo, bamisoso, gloire à Dieu, bayebaki ndako ya mida te, po soki bayebaki ndako ya mida, mbele bakenda kotia moto balobi mais non tala okanisaki biso mama azalaka boye tala oyo abimeli biso eza penza ye to trekage kobima bima makile panzala epanza na ba oyo bamonaki te ba oyo bamonaki ye mbala liboso te me makila epanzanaki na ba oyo bayebi ye na ba oyo bamonaki deja na ba oyo bayebi ndenga bondelaka na ba oyo bayebi ndenga pambwama na ba oyo bayebi bana na ye bazali beni na ba oyo bayebi famille na ye eza na benediction miteme panzani babeti bamesa bapasoli basani bapasoli bave babeti bana bafese bana bandako bazwi bapunition. Pona nene bamonaki deja mama Charlotte ya kokende wapi awa monani lelo oyo mama Charlotte banda monana amataka kaka batu balingake bazaka gebele alors bakomi koluka babimisa mindoki mososo makambo mososo oyo bambeka kotala soki bakoka kobebisa moral ya mama Charlotte me bazali wana bazande komeka baza komeka mosapi na mozindo te bazande komeka nzambe ya mama Charlotte nzambe église ya mama Olangi pamba te mama Charlotte azali toujours na nzela ya tout droit yango wana bandeko nyonso bokosala bozala ser bozali nde komitia bino moko na problème soki boza na posa problème likambo grave ekwela mama Charlotte bokeba ekokokwela nde bino botikala malamu na kombo na Yesu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.